Merci. Bonjour, Congolais, bonsoir, Banamboka, Banazaïr. Merci, Sikano Soubozali. Merci beaucoup. Ouais, c'est votre frère le combattant Hippo Waï. C'est votre frère le combattant Hippo Waïza, membre ya Peuple Mokondi. Voilà, Bandeko. Naye le sous-poto, mais qu'un peu qu'on partager. Situation en Mboka Nabiso. Dans le Bakango, chaque fois. Situation où Mboka Nsiza Kule Kanango. Moto akozala indifférent na problème ya mboka oyo ye nayebi te soki aza kozela nani oyo akoluka asala na place na ye. Narapelaka na bato chaque fois ke ya Kimpa Vita akufaka na âge ya 21 ans, c'est-à-dire abandaka ngo bitumba wana vraiment na âge ya mokie. Mais sokotali lelo ba mama mususu komona ye 30 ans, 40 ans, 50 ans azo préféré que na makambo ezanga tina azo préféré. Merci beaucoup. Bonsoir bandeko nyonso. Bonsoir à tout le monde. Donc bandeko bayebisa ki ngata na osala ba vidéo na katakate na tanga ba kombo ya bato, c'est pas bien. Na sala na message ou nazo pesa na katakate. Donc bandeko bolimbisa ngai parce que zali vidéo o izo suka kaka na Facebook tezo keleti na YouTube. Donc na yaki conseil bandeko na ba commentaire na bango. Mais ceux qui m'taza na suggestion bien question à poser oko melanga na kotanga na ko répondre toutes ces informations na kotanga na ko relayer yango. Mais kina kata kana pesa kentel mbote et bandeko asepeli mingi te bakomela kinga na ba commentaire. Voilà pourquoi dorénavant ekozala ndenge wana te tolobela plus mboka ozali important yango ndeko ozali vraiment na situation mboka toleka nango ezali malamu koleka ndeko nanga biso nyonso totia la main dans la pâte mpona kobundela mboka oyo totikela yango ba politicien te parce que banda totikela ba politicien makambo mboka na biso eloko moko zo marché te. Et dans le bakango chaque fois que ba politiciens wana ils n'ont jamais été avec le peuple. Ba politiciens bazalaka pona mabumu na bango na ba famille na bango. La preuve ba o nyonso to pesa ba confiance boyebi ndene soki la biso. Ndeko na lingi na yebisa yo ke ozala mabele moko oyo nzambe apesa yo ezali mabele ya Congo. Naningaka chaque fois na ba Congo bato ba kosala différence entre Congo na Congo. Congo ezali oyo nzambe alobela oyo yo mundele atia na kati ya Bible. Na otea koloba ngo na vidéo toleka mboka ya ngai na yo histoire nango réalité nango eza na kati ya Bible. Mais mundele malin qu'ils sont ba code on s'est bâti on a ba code ba qui ça masolo mususu ozali vraiment ba futilité. Mais de moins la vraie raison l'existence ya Bible ezali histoire ya Bantou, un peuple Bantou. Parce que ce que l'andi makambo yo balobela na Bible on comprendre que ezali même masolo oyo ezako le campagne na bisali makambo oyo ezali vraiment ko caractériser ezali mboka ngana yo. Mais nulle part oyo ka batangi kombo ya Bantou, nulle part oyo ka balabi kombo ya Congo. Mais ba komini nyonso oyo ezali na kati ya ville de Kinshasa eza na kati ya Bible. Na bino ba komini nyonso ba Selemba o Bantele banini tout eza na kati ya Bible. Ba ville ba mboka lokola ba Uganda, ba Cameroun, ba Gabon eza na kati ya Bible. Bazo juste ba kombo wana ba modifier yango. Mais soki na zongi na epesi na ba vexe otangi oko comparer oko mona réellement eza yango ba maluku ba lingwala ba bumbu tout eza na kati ya Bible.
batanga yango eza na kati ya Bible. Mais basalaki bakode yango. Ndeko nange salaka pasi parce que bitumba oyo tokota ngai na yo soki tozosala yango na bomoto boye tokolonga te. Nazolinga na rappeler na bato ke avant de gagner bitumba oyo complètement, il faut à tout prix tout ça, retour à l'authenticité. Il faut retour à l'authenticité. Qui dit retour à l'authenticité, et Nicole Baké, c'est-à-dire que zonge la boko qu'on a biso. Même biloko ya kolia, faut que zonge la auto anda kolia. Oui, toza na poto, au sala neni. Yangona le bakanga inzambe soka swingi na retraite na ngafou de kanamboka. Na Congo. Donc, il faut qu'il y ait un retour à l'authenticité salama. Il faut que tous la libérer d'abord spirituellement. Parce que nous sommes des aliénés mentaux. Chaque dimanche, au Kona Mboka Mba, nous sommes là qui toko, maquiller les partout, bafle. C'est-à-dire, tout le dimanche, Congolais, ça n'a qu'à quitte et pas y a diable. Tous les dimanches, Congolais, Kenakokoum, c'est ali Lucifer. Na kati samedi, na culte, na bango pe batia, pour na kokoum, c'est Lucifer. Parce que, français par lobby, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Les religieux à la science, ce sont tout ça la science, on a sans conscience. C'est-à-dire, yebi, yebi maramozo salate. Ezali ko boma molimo ba français baloba. Yango moni molimo na biso za ya kokufa. On peut bon lutter na moi na musoni. Mais tant que na molimo, tous les loko moto to bénéficier loko mogote, bande konanga e ozala pasi. Nzambe ya kimbangu lelo atenga na motema na lobelaka chaque fois politique na spiritualité parce que tambolaka ensemble. Marambe belé toujours ça la on a le yenge to yebité. Ozo ça la quitte pas ya diable mais yo yebité. Ozo bonde la toujours souhaité parce qu'on demande mal. Tout ça les premiers ya kolobake toujours ça mais la komba prière et ça la mamingi mais pas ces aussi laté. C'est que ma passer na ba escroc ba sambe la raté. Oui ba ça ba escroc si c'est vrai. Mais aux applis grâce ça dit ba sambe la makambo ba ba yebité. Ba koti na science moko bango ba yebité. Ba yambisi bango yesu o bango ba yebité. Ba yambisi bango yesu oyoyo en réalité a existé comme o ba présenta kabiso izali o wanati. Parce que ce que dans le livre Actes des Apôtres 4 et 12, bazolo bango bien que okobota mwana opesa kombo ya Jésus. Kombo oyo batikala kopesa ta mutu moko te na mokili. Le nom qu'on a donné à aucun homme sur la terre. Kombo ya Jésus aux alikolo ba kombo nyonso. Mais on se retrouve dans Luc 3. Okomona ke na Bible ba Jésus bazala ba kombo Jésus zalaka nango déjà. Ye moko Jésus opesa kombo Jésus moko ba koko na ye comme ne pesa zalaka Jésus. Josué, comment on appelle Jésus? José, ils appellent Jésus, Josué, pèse à Jésus. Mais Nicole, il n'a pas existé. A existé qui me wapi, et ça qui nani. Oui, il a existé. Mais est-ce que son nom était Jésus? C'est ça la bonne question. Nous avons battu bazako, bayamba kombo wana. Momona mbiso so no kombo ne zali na nguya. Kombo ne bikisaka. Mais na oyebisa ondeko na monde spirituel. Même na baloge na côté satanique. Plus bo lo bela kombo ya mutu mingi, plus bo pesa yebe énergie. Et ça, les musiciens moko ba comprendre yango, Koffi Olomide, ce que vous remarquez, Koffi Olomide, ceux qui vont autant à composer la musique, beaucoup de temps on a les solo moko boye. Ça dit lui, il fait tout, alors tout que combo na ye elobamaka, que batwa loba yango na ba polémique na makambo ebele parce que yebi makama molimo.
Kofi Olomide ayebi makama molimo mais na ndenge ya mabe. C'est-à-dire ayebi que plus baolo bela kombo na ye, plus parce que ça énergie na monde na bango makambo ezo tambola ezo sala ye bien. Et ça benga ba énergie. Et ce que vous voyez aujourd'hui ma sex tap ma héritier bazo sala. Bon mona ki un journaliste moko pour ne pas citer son nom. Kuna na mboka kuna sala yango. Bon mona ba chroniqueur mona ba tebele ba sala yango. Ba misusu ba sala yango par erreur. Pour ne pas défendre. Mais bah oh yo bah mais ça dans la science bah comment la succès à makasi bah bah luka à gauche et droite bah ça là on erreur té. Plus on partager vidéo il y a héritier, plus monde a comme que le marambo héritier. Ce que ça qui ont inconsciemment mais la royaume ça y est plus bah le blané voilà plus on a énergie et bah énergie moko positive. Na monde na bango ça positive mais pas il y a na bonzambe na boko qu'on a ça libre énergie moko négative. Nous tenions ce plus bas le belaye plus au plus d'énergie. Yango moni bande konangai kombo wana ya Jésus ils ont ampleur ya makasi. Ce n'est pas le Messie qui a existé. Ce n'est pas celui qui va venir. Ce n'est pas lui le sauveur. Ce n'est pas lui le fils de Dieu. Le fils de Dieu azalaki. Mais comme on est azalaki nani? Mais connaissant l'histoire, tant aux autres temps à Makambounion, et ça un savant mokobo africain, je crois que c'est malien, oui, je crois malien, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop azali moko ya ba savant africain. Nalandaka trop ayebi histoire ya mutu mundu parce que oh mindele ba betela biso c'est pas la vraie histoire. La vraie histoire existe et lelo grâce à internet oh mindele bango ba yebaka te que un jour internet ekoya ekola musabiso basala ke internet ba yebaka te que internet wana ekoya pona ko fongola biso miso. Bon, excusez moi ma vidéo, zo kota kota bandeko, bon, excusez moi parce que les gens, voilà. Donc, bah, le professeur Cheikh, Azolo bah, bien, parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches sur l'homme noir, sur l'humanité, l'humanité, il y a une histoire nango. Et ngai moko na 2015 na ute musala. Nazaki na train, nazi ba journaux bakabolaka, kombo ya journal 20 minutes. Na yeko tanga bazo komake les archéologues américains bazo te découvrir que la race la plus récente de l'humanité, la race la plus récente de l'humanité, c'est la race blanche. C'est-à-dire c'est une race où il y a kalamingité. Wana ba américain ba holo bango la race la plus récente c'est la race blanche. Donc pour ce o esalami kala mingité, pour ce o ebotami kala mingité, ezali pour ce ya mundele. Ça dit tant nzamba salaka mukili bango moko minde ba ko confirmer ngo que il y avait que l'homme noir nzamba salaka mutu mwindo. Et tant que nous mais spirituellement parlant, nous sommes le peuple de Dieu. Ce n'est pas Masola Israël ou Zoyo Kawana. Israël au bon lilo et ça en 1945. Et ça a été une histoire. Et ça a été une histoire. Ça en 1945. Donc, que la race la plus récente de l'humanité, c'est la race blanche. Ce qu'on dit que race blanche et bimeli ndenge nini na ko expliquer boy mukili il y a ce qu'on appelle la glacialisation climat aux en Europe lelo il y a plusieurs milliers d'années passées et ça là qui
na Europe ezalaki extrêmement froid. Malili ezalaki makasi ya koleka. Malili vraiment ezalaka makasi koleka. Et l'Europe a été habitée par les Noirs. Les premiers habitants de l'Europe ezalaki ba Noirs. Na France il y a quelques mois passé batini nga vidéo moko boye na France D. Enquête salamaki en Angleterre. À partir il y a squelette moko ba ya crâne moko bazwaki. Mundela sali ba recherche na ye. Ba ko constater que crâne wana ezalaki ya mutu mwindu. Et après l'enquête, parce que vous savez, Mundela comment développer en métal science, bah qu'on remarqué que les premiers habitants d'Angleterre, ezalaki ba noir. Mais l'école battait qu'à l'époque, pas non en Angleterre, non. À l'époque, ezalaki Angleterre, à l'époque, ezalaki na comme on faisait la France. France ezalaki la France, c'était où t'as comme belé, comme Gaulois, comme Boyeti, comme France, et où tu n'as pas combo, n'a pas combo. Donc, le premier habitant en Europe, c'était des Noirs. C'est pour te dire que le premier habitant Yamokili, ezalaki ba noir. Et pendant la glacialisation, et ça, les mieux bengaka, mutation, il y a peau par rapport au climat. Par rapport au climat, changement de peau, il y a salama. Et les gens là, malins qu'ils sont, ça dit qu'on a bimi pembe. To comme belé bata pembe na bata mundu par climat sont changé moko moko. Ba ko ba no kuma ba influent na mboka ba ko sala nini. Yo za pembe ba sali tout oke bota na mutu mundu to bota na mutu azali neti pembe lokola yo. Na pesa un exemple. Na Égypte tu as l'élo. Égypte c'est qui va noir. Mais l'élo est comme presque mindele na mindele. Bon, tu peux mindele par rapport à pona bango. Mais c'est aussi mindele égyptien na mindele français différencié ali. Mindele égyptien na mindele allemand différencié ali sont aussi mais tu peux mindele par rapport à l'air pour différence na biso. Ça dit mouton ça na peau claire. Soit que botan tout ça na peau claire. Ba bota mwana or za na peau claire koleka. O azana peau claire koleka. Aboti na msosa so na peau claire koleka. Ba ko bota so mwana za na peau claire koleka ya bango. Donc plus muta peau claire azo sangana na mutu ya peau claire ba ko bota mélange wana exala msusu. Et par rapport à manza menenga sala kengo Bolim sangana tanga makamo neko Michel Landu a commis na beki na kotanga ba komba ba tuté mais du moins ba message malheureusement tinda na koloba yango ils seront butés à des obstacles inconnus et spirituels. Voilà. Donc merci. Donc les alliés juste nanga qui na réellement avec nos relier ba information ba message ba to ba question na nous na ko répondre mais na kata kata pour na tanga ba kombo ya batu pour déranger bande komingi balanda ki vidéo tout le cas. Donc, plus mélange à nos salama. Mais mutoko ono bake mais ndenge ni wana poso ya mutu ese uta na makila. Ce qui makila wana ezalaki ya mutu mundu ekomisa mutapembe te. Mais na koyebisa yo ndeko la nanga na kati ya mutu mundu nyonso ezali. Na kati na yo mutu mundu za na nyonso na kati na parce que ozali peuple oni nzamba sala kanyo sona kati mutu munda ko koma mundele me mundela koma mutu mundu te to mona ngo bele ma kenja sona kufa plus qu'un blanc o bananga bongo suki ndeni suki na bango komande ngwana biso to vai na Europe to ebi peuple ba indien to mona ba indien bango banvunzi o mona un vunzi ba indien wana poso ya muindu me suki moko ndeti ya mindele to mona bangwawa donc eme mayo na tembete ke ano za kama makila nene koma na mutu mudu nyo sezali et yoko sala ki ba mélange ne ko sala mamingi ils ont commencé maintenant à exterminer ba bazaki na peau noire makasi ba komi ko bala na bango na bango bata peau claire
Et ko sala ki ampleur wane salami ba komi bango na bango ba ya pembe koleka muta pembe zo sangana muta pembe sangana pembe tu yo ko sala ke il y avait plus de noirs. Alors ba génération koleka parce que na lo bango bien ba tout ba vandi awa na poto entre 20 000 à moins 20 000, 40 000. 40 000 ans passés. De moins 20 000 à 40 000 ans passés. Avant en Europe, les Noirs ont habité l'Europe. Et ça, c'est qu'un ambassade qui moutou de l'Afrique, à que ça la moutou mondele en Europe, à ça les Chinois, boy, à ça les boy. Non. Il n'y avait qu'une seule race, où nous ambassade. Et bateau, ta génération koleka. Connaissant l'histoire, vous comprenez qu'il faut maintenant babanda ko laver cerveau ya mutu mundu que la génération ekoya de père que ba ko récupérer pouvoir na bango wana te. Yango baleki na nzela ya ba colonisation. Ils nous ont colonisés non seulement par chair mais par esprit aussi. Ce qui était faible ba ko qui faible. Le kola mwana ndinga nkuvu. C'est le premier qui au côté du christianisme dans le royaume Congo. Bah juillet bah même na Portugal. Est-ce que va ko bat qui peut ça baptême. Bah pas en Italie sur OK na Rome, je ne sais pas moi, l'église Mont Sainte-Cécile bomo na ekeko ya mwana moko boye asimba Congo na Congo boye mutu mwindu na ba chaîne. Statut wana ngo laxate que esclavage qui est un esclave non. Ezali mutu oyo ayaki côté que la bango lisusu kiboko qu'on a biso spiritualité ya malamu. Et tout ce que vous voyez aujourd'hui dans une poto et pas la biso salaka déjà. Lorsqu'on a construit en Égypte, France ezalakati. Il y a une vidéo que j'ai regardée dans la ville moko na kati na suka ya Ghana. Les enquêteurs astrologues qui découvrir ville wana et par rapport il y a examen enquête c'est une ville qui a existé il y a cela 100 et quelques mille ans passés. 100 et quelques mille ans passés ville wana zalaka. C'est-à-dire avant que Mundele les Noirs ont habité la terre de millions d'années. De millions d'années, parce que Moukile bandi les lotés. Moukile salaki na auto beng ba nyam ba dinosaure le ba salakati. Il y a des millions d'années passées. Donc il y a eu des villes, ba vie où existant n'est pas yabiso ba tumundu, mundela kanarata koyati. Ma yelo to salaki nango, auto salaka nango tilelo. Mundele azala niveau nangote. Mais lorsqu'on est esclave mental, on est aliéné. Il y a ce qu'on appelle la psychologie, la psychologie, pour ne pas dire psychologie, mais normalement on dit psychologie. Il y a ce qu'on appelle dans la psychologie le fenêtre mental. Lorsque les fenêtres mentales sont fermées, nous avons réfléchir. Au salaire, pour réagir à Finga Betty. C'est parce qu'à un moment, on a la fenêtre mentale, ils allaient fermer. Voilà pourquoi le livre, on attend, il y a un grand écrivain brésilien, Curie, à l'Obiboye. Lorsqu'il y a un problème, vous avez un problème, il y a bien entendu que moi, ma BPC Kanda, avant Oloba, nous avons ne fût que 30 secondes qu'on a le côté. On va pendant 30 secondes qu'on n'a rien. On ressentit que tant qu'on Oloba, on Oloba makamoko, et qu'on baisse à Mabakoute, même avec Nakanda, on Oloba mabete. Mais ceux qui vont le bilo, pas pour répondre, automatiquement répondre. Aux a moins 80% de ces accords, 90% le vélo bien été. C'est la science qui le dit.
Donc, lorsque les fenêtres mentales et kokangama, bazui bon nzambe oya biso ba pesi na mindele, bazui ya mindele ba kotisi pa na biso. Nzambe ya mindele ezali nani? Ezali nzambe oyoyo ya pédophilie. Nzambe oyoyo ya kindoki ya mabe. Nzambe ya sorcellerie. Parce que, attention, la sorcellerie n'est pas égale à Kindoki. Ça, c'est un autre débat. Au moins, un peu compliqué, mais Kindoki, c'est la sorcellerie. Kindoki, ezali rien à voir dans la sorcellerie. Kindoki, c'est la première science qui a existé dans Mukilioyo. C'est une science la plus puissante qui a Babantou. Mais là, nous sommes ambassadeurs à côté positif, à côté négatif. Et les lobbies, tout le monde va Kindoki kaka de côté négatif, côté positif, nango ezali. Tant que azobela mama boti olieba même en hôpital qui l'hôpitalité bazi makasa oyo batumbi basali boye ba pesi ya sokola mai nango kindoki yangwana mutazobela bokena ye paiya obengaka nganga munganga yangwana nde nganga aki a traité ye azumatisi na zamba azo a traité ye kindoki yangwana mais lelo biloko to wana ekoma forme ya mabe parce que to yamba doctrine moko boya biso te car les alaka chaque baba omona ah tata moka sa malade amino tata na longola boye tata na sa boye bato wana lelo bazalaka lisusu te parce que tokanga bango nyonso bato satana bato basa misala ya mabe. Or c'était ça notre science. N'importe bako kona biso ki muyibi ezalaka te. Parce que soko yibi yo moko yebi ke soko yibi mibeko lobi boye ko zong sanga boye kenanga boye. Mais mundela ya yo Bible. Akata biso mamba pardon soko sali mabe isi folo bango kana nzambe bo nzamba ko limbisa yo. Ntasalo mabe isi faut que neka bo nzamba ko limbisa yo. Ba membe biso mo babengi vol. C'est un vocabulaire qui n'a pas existé dans Bakoko Nabiso. Le vol n'a pas existé. Donc c'est pour te dire que la science est en la base, il y a vie, il y a développement d'un peuple. Ce qui nous a été limité, ce qui te l'obélit, on peut tout faire. Félix Akolongwa, Totse Fayoulou. Bon, Fayoulou yo gagné qui l'élection, 70%, ils ont le pouvoir. Mais tant que na mutu na biso, Tozana na makambuya, yaba na Israël na mutu. Yo musingombe, obet masole le kakuna Israël ya lokuta. Le babeta on pe ya sol, babeta on nenga lokuta. Ole ote ya batu, na nenga makambuya le kaki, mais yo kenda on na nenga lokuta. Parce que bakutse ki yo lokuta. Voilà pourquoi je demande à Batounyoso, il faut aussi la retour à l'authenticité. Il faut aussi zonge la bonzambe na biso. Nous sommes occupés. Les royaumes Congo, les Bantous sont occupés. Même culinaire na biso est occupé, façon na biso ya collègue, nous sommes occupés. Même le sport, tout nous sommes occupés. Tous nous sommes occupés. Mais les gens parlent que ah, Mindel Bazoyi Babiso, ah, Rwanda. Oui, nous sommes occupés par les Rwandais, politiquement,
selon la politique, nous sommes occupés. Mais nous sommes occupés depuis des années, c'est-à-dire occupés spirituellement depuis des années. Mukolo oyo tikaka nzambe na yo, ozuya bapaya. Nde mukolo oyo komaka occupé. Mukolo oyo yo, coutume na ngai na yo ekubaki mabe. Olingi ya mindele, mukolo komaki occupé. Baye bisi yo, a soki mutakufi, kosala 40 jours, pesala mabe, eza kindoki, eza mabe. Oh, mutayebi spiritualité, cordon, c'est-à-dire singa oyoyo, et sangsaka esprit ya mutu na âme. Et katanaka après 40 jours. Tamsuboye barate. Bako na biso nyonso te balobaka pourquoi ça 40 jours. Pourquoi batia 40 jours? Que mutakufi après 40 jours ou ebofani sur pandi matanga. Non, parce que après 40 jours ne mutakufa ka spirituellement. C'est-à-dire nous autres on a âme na ye, na esprit na ye, ezalaka na singa, nous ça na singa wana. Singa wana ekatanaka après 40 jours so mutakufi. Après 40 jours. Ce n'est pas pour rien qu'on a besoin de 40 jours. Tant que nous avons 40 jours, il y a un pendant 40 jours. Juste après 40 jours, Singawane Katanaka. Et qu'on a besoin de yango. Parce que Bango Bazalaki na Nzambe. Bazaki Batu, oh, Bapesaki Banyama Kombo. C'est pas pour eux, on a Banyama Ming de Bazalaka en Afrique. C'est pas pour eux. L'Afrique est caractérisée et symbolisée par les animaux. Parce que Bissonne te peut ça bango combo. Yo barobenga yo lion, nkoi. Yo barobenga yo kosi. Yo barobenga yo boye. Yo barobenga yo boye. Bazana ba combo na bango, mais ba combo na nyonso et bunga. Tous on nous ça en français, comme ça c'est comme si bango ne ba kolo histoire. Soko tuni mutu niaou na lingala. Donc chat na lingala c'est niaou. Ok, chat na lingala c'est pas niaou. Bah comme ça est niaou par rapport sur azo lela na niaou niaou et comment niaou. Mais chat na lingala ça poussou. Chat na lingala les ali poussou. Mais tellement que tu comment occuper même si na langue na biso otuni mutu shana lingala abiso niaou gepa na lingala to yebite sangiye na lingala to yebite banyame beri lingala tona Congo tona Chiluba tona Kimango na Kiyaka to yebite parce que to tika langue na biso to kina kozoya bapaya. Voilà pourquoi on a fait chaque fois la langue est le véhicule d'une culture ou d'une tradition. Culture ya malamu, to tradition ya peuple alema etambola malamu, ce que ça lié na langue na baba na monoko na bango balobaka. Et tant que tu continues comme on a langue ya bapaya, c'est comme si eux les kinyoso l'occupation va continuer. Nazana mingi ya kolba mais 8 ans pour na bima paramba moi na tutu 8 ans moi na wumela ebele ezalité. Donc voilà pourquoi bande konanga o ezali plus important na le bango chaque fois combat tozo sala et ko simbaka mukolo oyo mutu mwindu akozongela nzela ya nzambe oyo atindaka na mukili mukoto kozongela nzambe ya kimbangu nzambe ya kimpa vita nzambe ya bakoko na biso parce que ce n'est pas les blancs qui nous ont montré Dieu bango te balakisi biso nzambe tozalaka toyebaka de nzambe tozalaka na nzambe bango bayo kuta biso na mukili ezala kuna Diego kawa komi na mbushi akuti bat bavandaka kuna na ye kokoma ke ye mutake découvrir embouchure. Oui,
au découvrir Mouchi pour na batu mususu mais pour na biso ba coloplacité pour yo kuti biso tozalaka wana comment yo ko découvrir comment rebisa biso que non au découvrir Mouchi entre to kuti nga na vanda kawana yonde ko découvrir pour na yo na bandeko na yo. C'est ça le problème bandeko na to zongela bokoko na biso bitumba oisa bitumba ya molimo tokolonga na musunité soki na molimo tolongi te tant que yo continuer chaque dimanche au kende l'église tout à sachant que église au bokenaka dimanche bozo ke loko sambela nzambe ya moi le dieu soleil parce que dimanche ezali sabbat ezali mukolo o nzambe apemaka te na calendrier grec. Dimanche, ils ont la soukate, ils ont la liboso ya semaine. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Lundi, ils ont le deuxième jour de la semaine. Voilà pourquoi les Portugais ont lundi, segunda-feira. Donc lundi, segunda-feira. Mardi, terça-feira. Mercredi, quarta-feira. Jeudi, quinta-feira. Vendredi, sexta-feira. Samedi, sábado. C'est-à-dire le dernier jour de la semaine, c'est la samedi. Mokolo ya sabbat, samedi. Sábado, sabbat, samedi. Samedi, c'est mokolo o nzambe a pemaka. Parce que bino bokena ressemble la dimanche. Dimanche, na anglais, parce que nous faisons la parenthèse, moko, batu oyo, bah, vous savez que christianisme kota est dérangé et c'est-à-dire bah ça l'occupation et tout le monde le christianisme les alliés bah francs-maçons ce sont les anglais bah tu peux pas créer ma langue bah tout ce sont des bah anglais bah pays anglais les anglophones bah tu vas le langue anglais bah on va sali ma camu ya l'église parce que ce qu'on y dit que dimanche en anglais et on va dire Sunday. Sunday. Sun comme moi, day comme jour. Ça dit le jour du soleil. Ils ont fait ça exprès. De façon que mon collègue kende, tant que le bok ressemble chaque dimanche, bok semble à le dieu soleil. Ce n'est pas un Zambie en poum bozo que nous sommes là, bozo semble à le dieu soleil. Voilà pourquoi il a besoin que mon peuple périt par manque de connaissances. Tous les dimanches, vous avez beaucoup de semble le dieu soleil. Isaac a adopté et pas y a empereur Constantin. Yé mouto adopta kayango. Yé mouto na conférence de en tant que tellement puissant. C'est lui qui avait adopté ça le jour de dimanche pour que nous ressemble là. Dieu soleil n'a rien à voir dans la journée en Zambie. Mais les Congolais, abusivement, là. Et moi, ça me fait trop mal comment tout le monde doit être chrétien. Bon, limbisanga boza belé ba chrétien bo landanga et puis ça ne pas citer. Ça me fait trop mal tout le monde doit être chrétien. Ça me fait trop mal tout le monde doit être musulman. Ça me fait trop mal. Un bantou surtout qui est la musulman. Un bantou qui est la chrétien. Entre temps, yo zali na bonzambe na yo. Ou me otiki yango. Ok na oya bapaya. Voilà pourquoi souffrance est la kati ya mboka na biso. La source ya malheur ya mboka na biso ezali nanu d'abord wana. To bukaka bakoko na so bukaka mibeko. Ils avaient transgressé la loi ou les lois établies par l'Éternel. Nzamba tsaki mibeko bangba bukaki yango. Le Dieu jaloux qu'il est apesaki bango mukongo. Yango Bible so baboye ba papa bale manga ya mubesu minu ya bana ikomi ngai. Ba papa bale mbuma ya mubesu minu ya bana ikomi ngai. Ça dit, koko na biso ba buka ki mibeko, de biso tozo ko futa yango.
Alors bien on a Bible qui a coupé sa mboka na biso na bapaya bakuta par-ci par-là bakoya kopier yango parce qu'il est l'Éternel des armées. C'est dans la Bible. Alors il y a des mboka ni na mukili oba bakuta gauche droite ba kopier à part yanga inayo mboka ni. Mboka ni nango na mukili o ne balobi ke za na centre ya Afrique et na centre ya monde oba bakuta gauche droite ba kopier à part yanga nayo. Nous sommes un peuple de Dieu. Nous sommes les vrais juifs. Les vrais juifs. Vidéo la tinda batbata la, oui que vidéo balongola en ligne. Balongola en ligne, histoire et balemba et ba juif. Balongola on parce que dans nos partageants il y a trop de vidéos balongola on ezolo ba clair et net que bato bomona ba juif lelo na Israël, ce ne sont pas des juifs. Ce sont des juifs convertis, c'est-à-dire avant ils n'étaient pas des juifs, mais ba juif de siko ba komi ba juif kokoma. Ba wuti na kaza, ba kazar. Ba ye kokoma ba juif. Mais au départ ils n'étaient pas des juifs. Il n'a qu'à vidéo ba dit que les vrais juifs sont en Afrique. Ba bengi ba misu sur les lemba. On a le bac qui commune ya lemba. Oh non, lemba. Moi, on a personne qui commune ya lemba. Ils allaient combo ya tribu ya ba juif, ba bantou. Ba bantou ba lemba, ba en Afrique d'ici. Ba ngone à partir ya bango moni ba clan et biloko bele bimwana. Ba o ba bomaka ba ndeko na biso, o ba bomaka biso, ba utu ba ndeko na Afrique d'ici. Ce sont nos propres frères. Tous bandeko na biso propre bango auto bandeko na Afrique d'ici. Tout ça c'est parce que to yambaki nzambe ya bapaya bandeko zongela nzambe na yo nzambe existaka nzambe asala ati nzambe si asala. N'attendez pas que nzambe asala nzambe si asala apesi bino bozwi mboka ya munene batu ya mayele bolingi nzambe asala nini. L'homme noir, l'homme bantou n'est pas destiné à la prière. Mutu mundu, basala pour la prière te. Mutu munda salama pour na kosaka, pour na koloba. Bible dit que je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Yon nzamba pesa autorité, mais yo comment kosenga, pas nzambe, mais on va pesa autorité. Bande pour se rappeler. Et pas la biso boye bien ceux qui maman linga pambola mwana na ye alobaka. Ngam na bota mwana na ngai kende liboso nyonso sali ko simba mutako lukwa ko zwa yote mama zoloba papa za ko loba asenga basenga kate ba kala ba man ba ko senga te mais lelo comment maman mwana zo voyager mwana okende libala mwana osali kamo ba otanga Nzambe, natiki mwano na maboko na yo. Molimo santo tambola na ye. Et non, ça c'est pas les Bantous. Ça ce n'est pas les Bantous. Bantou azalobaka, ya kaleka na sama kololanga. Abakele soyi, kendeli bosa tomboli ngai papa na yo. Ngai na ebi via mutute, na simba via mwana simba mwana mutute, ngai pe yo mwana na nga mutako simba ko sala te. Nga papa na lobi, nyonso zo sala e okendeli boso. Oya kolukona butu akomona yote akolukona moi akomona yote. C'est ça les Bantous. Tozana pona koloba kosaka. Bantou aza pona kosaka. Ya omoni ba ndoki batikala nango. Ndoki soka linga loka yo akino sola na diabete diabete papa nanga Satan tala mwana wana na linga kaete. Pourquoi so ganeka ka vie na lingi na compliquer vie na ye pesanga pouvoir na que le compliquer vie na ye bando to sala ngote ndoka ko ya directement abani mama ko compliquer yo akotuna mutute ensemble ati mango palo ici fa lo bakaka ici fa sala kaka cérémonie moko boye eloko ezalaka ya biso ya ngwana ekenda na maboko ya bapaya bandoki bazwa yango na kote mabe bazwa yango. Bokuma muke nzamba ko sala. Nzamba sala nini sa sala. Mutu mundu arrêtez. Marambese belia ko basi la spiritualité.
Mais na kozonga vidéo mon sur ça. Pourquoi ne pas faire ma conférence sur la spiritualité, to expliquer bana na biso to uta wapi to okende wapi. Na ça qui est de kotokotala c'est une bonne idée. Nous devons d'abord connaître source na biso to uta wapi. Avant oyeba esika yo zokende, il faut yeba esika yo uta. So oyeba esika yo uta te, oyeba esika zokende nini. So oyeba loko ye dérange malade na yo te, okoza kisi kosunga o ndenge nini. Donc na kati wana parce que minga kolobeza ina bilani likambo mukie likambo ya minembo. Audio mo rezo circuler bolandi yango bien oyoyo balebi bien que non ba Rwandais lelo zaki lelo le 18 faut pas que na Sénat ba keti na ambassade ya Congo kuna na États-Unis pour déposer ba mémo. Même moto vidéo audio rezo circuler ba expliquer ba tout contenu ya mémo wana te. Mukolote le kanoto sonana de komoko boy avant que audio bima na yebsa da ndeko wana likapona okaki wana ba source to nango. En fait ba banyamuleng ba Rwandais bazana es balingi nini na memo na bango ezala boy bazo kota memo pona kolakisa na ba sénateur américain pona kolakisa na monde entier que bango ba congolais bazali maltraité na mboka na bango moko. Et que bango bazana besoin bazala ba autonome parce que bandeko na bango ba congolais balingi bango te. Et le ko les ali lobbying zo salama entre autres na communauté internationale la kati wana mindele bazana lobbying wana ba kosala tout ndenge ba résolution ya onezo senga que lorsqu'un peuple azali maltraité na groupe na mboka na yemoko l'ONU doit intervenir. Ndenge manos ngo sala makuna na mboko na Nazia na bosana ko monango. On y ko intervenir pour na ko protéger peuple wana. Et pour na ko protéger bango ba ko senga baza na ba indépendant. Bon lokola Congo biso ba congolais ba banyamulenge ba congolais balingi biso te ba bengi biso ba Rwandais baso ba matete biso bomuni massacre ba bomi biso ta bazo maboy ba ko présenter makanosi o ya ko mazo sala comme si que ezali bango ba congolais balingi bango te ba kosengela ngo siko nini autonomie indépendance oni na ba mérite ba ndamba ba tumususu ba ko appuyer ngo o ba makanisa ka bola Congo ba ko appuyer yango ba pesa bango indépendance parce que baza ba congolais mais balingi bango te na Congo donc faut pas ça ba indépendant na kati ya Congo mais mabele na bango légalement parlant ezali normal dans sa forme ezali normal. Et ça, le cas de Konangaï, il y a Équateur. Ceux qui sont comme Kobo, Équateur, exemple Bangala, tout le monde Bangala, tout le monde Bangala, tout le monde Bangala. Et ça, qui Bangala, bah, ce sont les qui mettent dans la carte ya Mboka wana. Dans la résolution, ils peuvent demander l'indépendance. Ça, c'est d'une forme normale. Mais Oya Bango Zali, ce ne sont pas des Congolais. Ce ne sont pas des Congolais. Mais tellement qui va par force va quitter. Na mindu qui va quitter stratégie na bango yangwana. Mais ko simbate parce que nous sommes déjà éveillés. Surtout yo qui makambo boy to bimis ma vidéo to lobeli yango. Tant ba aux indépendance wana ba ko comme na administration ya bango moko. Ils ne vont plus dépendre de l'administration ya mboka na biso parce que bolingi bango te bango ba lebi ba congolais bi boboyi bango. Du coup ba ngi basinga bango indépendance. Quand vous êtes indépendant, et au fil du temps, Bango moko ba ko proposer na Rwanda a annexer Bango parce que baso ko vivre te. Balingi baza na protection ya Rwanda Bango moko ba ko senga. Ce qu'on a moment na yonde ko langa okoloba nini. Et que exala balkanisation moko boye loyal. C'est-à-dire un peuple azali massacré na mboka na ye, asengi na indépendance. Après un temps, un peuple yemoko peuple asengi na ye, mboka mususu ezoye, yoko boya nini. Biso ba besingombe, biso boma biso na ba Congo. To sengi na biso, loka bolingi biso te, to lik bolingi to za ba Congolais te, to comme na biso indépendant. L'administration na biso. Après on te dit Angola,
tolingi to koma biso bangolais bokobo ya ndeni. Voilà la stratégie ya suka bazana ngo yango na pona okabula pona kolonga minembo na bamboka na yaka minembo te bamboka ne belé wana po ba annexer na Rwanda na moment na bokolo banini parce que bango mo pese bango ba comme indépendant bango moko baza indépendant ba état libre to akela bango na Rwanda bokolo banini et ba kene ka mpamba te na mabele wana nyonso ke kende. Voilà stratégie où ba Rwandais baza ba ke ba déposer na ba mémo par-ci par-là. Greffe international a pesi message ya bibo ibana Rwanda bazali zairwate to sasabango sans pitié et sans distraction. Voilà, to sasabango sans pitié sans distraction, ça dit il faut organiser ma marche. Il faut se mobiliser sous kana kolobate. Voilà pourquoi je lance un message dans les Congolais partout bozali, surtout tous en Europe wa. Bao basala ba vidéo ba élite ya combat ba organiser ba marche. Bato ba mobiliser ka peuple to sangana to kutana pour la ka oyoyo to mobiliser bato parce que ne tol ba boye Fachi bidon obenga Fachi béton a signé ba corps na ba français na ba allemand ba ke no ko bundisa ya kotumba ba corps Félix a signé na Allemagne na France ya ngwana ba okende pona ba ba ki ba kende ko bunda ko misa ba rebelle ba mai or que ba mai nde bazo sala ki ba récupérer ba basi mamboka wana objectif na bango ba boma ya kotumba objectif na bango ya ngwana ba sisa ya kotumba alors so ba bomi lo ya kotumba kuna sikali vite makamesili ça fait 20 ans makamone sila kate. Pourquoi kaka lelo ndeke ya kotumba ye et comme makambi oni boye. Combien de fois on y a défendu Batnamboka wana mkono moko te. Donc buta la stratégie nini o Félix Ayenango. Buta la nini o yazo créer na ba relation na ye. Mutu oyoyo lelo le 18 il fallait audience bana na CPI pour na ba dommage oyoyo Uganda fa futa entre 6 à 10 milliards de dollars. Mais Félix n'a Museveni va repousser à une date ultérieure. Yo président Mboka wana, lelo il fallait audience banda pour na ba fouta mbongo na mabeba salaki ba congolais entre 6 à 10 milliards. Mais aucun koyo kana bato wana fallait ba fouta ba man qui bo pousser la minota tiango. Alors ce bato moko ba bi que Félix izoba ba olobi que ba wana ba ofinga ye. Ce n'est qu'un adjectif, Ndekonanga. Comment expliquer bato ba boma ki peuple na yo? Et comme na point oh je sais ça là ma. Oh mindele qui pa makamba Congo te. Mindele ba lobaka te. Bon, date c'est pesami de 18 au 22 novembre. Pour na ba trancher le kambwa ya yambo kanabiso Uganda fa futa mbong entre de 6 milliards à 10 milliards de dollars américains. Mais yo Félix na Museveni bo yokani bon repousser date à une date ultérieure date yebanité. Date yebanité bande konanga. Mon autre préféré, on a ba français, ba belge, j'appelle ça comme bon ba 10 millions, ba pe ça comme on a ba français, ba belge, ba pe ça comme 10 millions, ba 15 dollars. Pardon ba 15 millions. Or que ça n'est bon oyo kozwa entre 6 à 10 milliards. Après ce bien bato andoki. Ce qu'on a eu au muto o mi bengi président ya Congo. Osa ko empêcher que mboka we agressa peuple e futa mamandi lelo. Yo moko zo changer yango. Nani ndoki. Bref, bande konanga les informations na pesa bino yango wana. Date ane comme reporté. Il fallait que banda lelo le 18 novembre, sur le 22 novembre na CPI ou que monta seyebani que Uganda fa futa entre 6 à 10 milliards. Mais votre Fachi bidon, votre Fachi béton, na Museveni, ba yokani, ba sali lettre na CPI, que CPI a annulé audience wana et banda lisusuté Fachi. Fachi a yokana Museveni ba annulé ngo à une date ultérieure. Mukolo yebanite. Voilà.
quand on dit que Félix a teki mboka, c'est par rapport à biloko yo. Et ça dit que il y a des bakatele qui mbongo, tu suis mboka yo. Non, par rapport à bakor au sala. Comment expliquer le président de la République? Basala qui nous mabe. Justice mondiale la sali justice na ye. Ba tranché que de 18 au 22 novembre. Bakata makambu. Mais déjà monté yebani entre 6 à 10 milliards. Oyo yo Uganda fa futa. Une semaine avant, yona bato wa futa biso mbongo boke koyoka na botindi courrier zali. O azana tembe, o alingi na otindela yango ezali. O azana tembe na otindela yama na bilobela te. Félix na Museveni ba yokan ba bengi ce pays. Ki ba longola date wana ezala lisusu le lote, ezala date moko ultérieure. Milongo lomba beboye monsieur Félix azotambola partout konuka kode fa mbongo. Mais Ouganda azana mbongo ya kofuta Zaïre, Congo. Alors il fallait monsieur Félix organiser l'horaire pour la justice et bénéficier nango. Donc ndena utolo banayo yemokonde asali ke au lieu que tous en mbongo na biso, mais il a préféré à kena kodefa. Donc bande konangai na katiwana on a la numéro de téléphone, comme d'habitude, 07 68 99 86 91. 07 68 99 86 91. Botika la malamu, te partager vidéo, malheureusement, malchance nabiso, boza, Félix comme président nabino. Ingeta, partager vidéo, to kutani balasima. Ingeta.